Chaîne YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle, idée professionnelle. Chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi. Balobi, Awande place Makambo Zali. Bonjour, bonsoir, Balandina Bisso, Nyonso, Bozala Bandaku. Il y a ONG 7 TV, Bambo Tenabino Nyonso. Donc, lelo, ngai de Kolabino, Mama Madova, ne koya li susul boso nabino, ko présenter bino elubu. Mais avant que na cuisine, nazo pe samdanu dadi nanga mo boss Jano Kashala, Bambo te ebele bisika zwamina mo minabiso na bana nyonso. Donc, lelo yo, to ko présenter bino elubu ya sika. Mbala sima, to te ko présenter bino pondu na biso ezalaki pondu ya kocha solo et puis nanguba. Mais tout royo tozoya kolakisa bino pondu. Mais pondu wana tokolamba ngo na façon mususu. Donc ibolanda biso toke na cuisine na biso ya la cuisine presque parfaite ya Madova ngande kona bino na telemi awa toke na cuisine à présenter bino elubu ya lelo. Chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi. Balobi, Awande place Makambo Zali. Kande bande kona lobaki tokota na cuisine na biso nazo lakisa biso pondu nkola lelo. Pondu nanga yangoyo. Comme d'habitude nde na yebisaka biso ke pondu ezaka na be étape ebele. Na be étape ebele wana toki koleka na étape nyonso wana te. Donc tozaka presque après tosto tuti. Na kati ya pondu nanga o na tuti liango chou. Donc pondu na biso lelo recette na biso eza pondu ya kocha chou na kati. Donc na chou paumé. Chou paumé nanga ezaki moko mesure boye na mopiku nanga moko pondu nde na tuti ensemble ndo bomoni boye. Na kati ya pondu oyo na che chou na che ndembi nanga na chepe poivron na kati na chepe mbuma moko ya ai na matungulu na biso mibale nde eloko ekoti na kati ya pondu na biso mukolo ya lelo. Na sima biloko na che na kati awa na kocha lisusu oyo na chaka mbala moko te na tutaka mbala moko te na yaka kocha likolo nango. Donc na kocha ndembi nanga parce que na tutaki yango na kati te na kocha nguba nanga ya mobesu banika. Comme d'habitude, pondu nanga na kozangisa nguba te. Même comme suna olambela bino recette pe zangi nguba. Et puis lisusu na kocha solo nanga na kobwaka pe pilipili moko ya mobimba na kati. Na zwaki 3 pilipili na tutaki na kati ya pondu na biso. À part biloko oyo na kosalela pe mafuta mbila nanga. Quantité ndenge na cheboye nebisaka biso ke mafuta ezaka mingi te. Lokwa mesure pondu na biso eza ebele nde mesure na chende yango kokota na kati ya pondu na biso. À part mafuta na kocha na mungwa o eza sel de table te. Eza mungwa o ya biso ya mbuma nde na che awa. Donc na kocha na kati. À part ça na kocha mbisi pe ya kokauka. Tango na koya kocha biloko na kati na ko présenter biso biloko nyonso. Botike linga 5 minutes leta kena bongisa biloko na nyonso tozozonga dans 5 minutes. Kande na lobaki ke tozongi lisusu. Avant to cha pondu na biso na moto to kocha yango mai. Tozocha yango mai po etoka. Donc pondu il faut kocha mai oyo ekokoka. Donc etoki malamu solo nyonso ya mubesu esila. J'espère bomoni ndenge na che pondu nanga mai yango. Siko nazo matisango na moto. Ndenge na chango na moto boye to tikela ngo 40 minutes etoka. Soke si ekoksi 40 minutes nde tokozonga totala yango poto cha ba épices na biso na kati on atalisa ki biso. Donc to tikela ngo 40 minutes bon tozonga la suite nango. Bande kokande tolobaki ke tozolamba pondu na biso. Na matisi pondu nanga na moto 40 minutes bon tokozongela otala suite. Pondu elia makana eloko pembeni. Donc eloko ni tokolela nango eza ngolo moseka. Ngolo moseka. Donc ngolo oya fraîche yangoyo. Oya frais. Donc yangoyo. Bozomo na déjà que presque na sina bongisi ngolo nanga nyonso. Donc na minute oyo nazo kochango siko épice na saisonango na sokoli yango kitoko makasi bino moko bozomo na ngolo nanga très propre. Donc na bongisi yango kitoko. Siko nazo cha épice nanga na kati. Épice ni na kosale na mkola lelo. Ko salela
o ezali feuille na ngai à laurier mais eza ya poussière na kotia na kati ndambu ya poussière en plus na kotia poivre blanc na nga na kati awa ya mbisi ngolo na biso kokota tanga o ezali muscade donc na kotia pe muscade na nga na kati épices nyonso batiaka na mesure eleka te ba mama ba papa ba jeune fille ba jeune garçon donc épices nyonso il faut to tiaka ngo na kim na bokebi o ezali musna tanga usinanga donc tanga usinanga oyo nazotia pe poussière ndambo na kati donc à part biloko oyo na talisi biso nokotiango na mungwa à part mungwa oyo ezali vinaigre donc tokotia vinaigre mokie soki pe oza na citron okoki pe kotia citron na kati mais mpo na nga lelo nga na kotia ndambo ya vinaigre na kati ya mbisi po esala mbisi na nga kitoko donc ndenge na présente biso biloko oyo na kosalela na kati ya ngolongolo na nga eza ya kotumba eza ya kokalinga te eza ya supu te ngolo na nga tokotumba yango mpo tolela yango pondu na biso donc na minute oyo nazosalela oyo ezali vinaigre natie vinaigre oyo poivre blanc oyo muscade nanga oyo eza muscade nanga mama Gisèle olo zomona muscade yango oyo nazotia na kati ya ngolo nanga po lelo na présentaki biso na lobi tokolia pondu na biso na ngolo donc muscade on a tie Gisèle olo motema dadi Lucien ozomona ndenge nazotia oyo ezali tangausi nanga na tie oyo ezali feuille de laurier yango nazotia bonheur yave mwana mama nanga bonheur yave motema Angèle nazotia bolo bakike madova lelo lambela biso elubu ya ngolo papa bonheur tosenga kabino chaque fois ba respectateur na biso soki bozana elubu moko boy bo sepeli ke na lambela biso to yeba pa musu ba yeba kate elubu wana kaka kokomelanga ndenge bonheur yava komeli ngai à partir Congo central a komeli ngai bima dova tumana ngolo mo seko na zoyoka na sango na kisasa nde yango na sombeli ngolo oyo pona tumbango amona mama Angèle atakaya mona elongo na lipasa na Élysée ba mona lolenge nini nazo salela yango na ladi na bango nyonso basemeki na nga wana donc yango nazo talisa biso bino pe bande ko fana bandaku soki bozana posa elubu moko boye bozana bosenga nango to tolakisa biso lolenge ya kolamba toza prête na nyonso donc bino juste ka bo commander to sala cuisine wana sans problème toleki lisusu ndenge na lakisaki biso toche mungwa fo ekota pe mungwa mingi te mungwa mukie kaka oyebi mbiso ndenge ezalaka donc ezaka malili po ezala elengi fo mungwa ekoka eleka te mungwa na biso ekoka épice nyonso ekoka ndenge tocheba épice na biso boye sikoyo toko mansi yango kitoko bino moko boye biso kozo simba biloko akolia il faut ko sokola maboko na yo no ezala prête tango zo mansi ba biloko na yo ekozala kitoko makasi ezate ke ote avant na sala mbisi po ebonga fo na chakibi ochate mbisi no ekobonga kaka ndenge na sali boye bomeka bokozala desite kuna pe bo sabone vraiment bo aider biso bo sabone lisungi na biso epai na bino eza ko sabone ko aimer ko partager ba vidéo na biso nde lisungi na bino ba donc eza kitoko makasi kaka ndenge nazo sala boye omoni ndenge nazo chaboye donc toti kango ata 2 heures du temps evandi nango vraiment evandi ekote épice na biso ekota mungwa na biso kitoko totikaki pondu na biso pendant 40 minutes esi ekoki toyekota la suite nango voilà namoni déjà ke etoki ndenge nalingaki pondu batiaka yango penza lutu mingi te mingi te déjà boye 40 minutes bon kande nalobaki pondu na biso tokotia biloko sima oyo ezali ndembi nanga
nazotia na pondu natie ndembi. Chatal bienvenue atunaki ngai na kati ya France mwana mama na nga atunaki ngai bimadova okotia air nini ndembi air ekoki ya kotia ndembi yango oyo ezali mbisi ya kokauka kongo asika kombo nango mbalo elekaki tosalaki ngolo oyo eza kongo ya sika babengaka yango yango ezokota na kati ya pondu na biso. Donc mbisi yango totie. Alors toye kotia sous solo la biso yango totie solo na biso na sima kotia solo totie nguba la biso mubesu banika yango nguba la biso mubesu banika totie na kati ya pondu na biso. Après toye kotia mafuta na biso ya mbila otolobaki tozotia yango tolobaki omoni ndenge na lobaki na biso ke mafuta o na tiaka na longwa na bidon munene na tie a déjà mesure ekoka na pondu nanga do pondu nanga o eza pondu kolela fufu yango moni na tie mafuta eza ekoka eleka mingi te ezala pe mukete mais ezala katikati ezala kokoka yango na tie. Alors nakoya kotia susu mungwa nanga après efanda nanu boye susu totiki yango 40 minutes donc pondu il faut kopesela yango ta nango bandeko kuna boye mebo partager vidéo ça la biso bien bandeko nanga. Donc pondu batika yango na moto 2 heures du temps pour ebela kobande bande lango na suka nango 2 heures du temps 40 minutes totie na moto etoki sima lango 40 minutes totie épice de totie boye épice totike lango lisusu ta na biso etoka mafuta ebela ngube ebela biloko nyonso esangana kitoko nde sima nango toka kozongela lango. Donc bambote na biso nyonso bisika bozwami ba landi na biso nyonso ya ma cuisine presque parfaite. Donc ingande ko na bino madova na zotalisa bino étape par étape donc pour to comprendre lolenge nini ya kolambela pondu na biso à suivre totike lango minute. Ndeka tolobaki donc na émission na biso il faut kolamba malembe toke na étape par étape lelo eza mukolo ya madova donc mukolo nanga na botama lelo donc bambote ebele ya bafani nanga nyonso bandeko nanga nyonso donc partout bozwami bambote ebele cuisine parfaite oyo nazo kolamba lelo mingi na chango à l'occasion anniversaire ya madova ya ngande ko labino na telemi awa donc ne nazolamba boy nazolamba po ko servir ba invité o na bengisaki muke to sepela bango mukolo ya lelo ndenge nzambe abateli pema oyo donc yango wana bozomona na sali o pondu na sali pe ngolo moseka balobaka ke faut kotuma ngolo ya fraîche donc c'est ça ngolo na biso to sozona kyango to tchakango épice to tchango épice nyonso to lobi to tchikango pendant 2 heures du temps. Donc oya biso yango esali déjà 2 heures du temps et koki nango mungwa ekoti épice nyonso ekoti na place nango sikoyo to tchango na kati ya mutalaka po to tchango na moto. Kande na lobaki wana ngolo moseka nde makambo. Oh, ngolo la biso to koliango na pondu. Yango. Tozo chango na moto. Kaka ndenge papa tunaki awa na moi papa komaki alobi madova nini kasi ngolongo ekokota na moto papa Augustin Kulenga yango yo nazocha mwana bundes yango nazocha awa bande ko bozomona donc ekoki nango très bien j'espère ekoki na ntozo chango muke tinyo sekosila malembe babi ngolo mosekande makambo yango yo na chango na moto moko wa muke kaka ebanda kotumba maka muke papa Angrada omoni ngolo
olobi oliango kala batumbaka ngo pe oui papa pourquoi pas batumbaka apa angrada na kati ya poto mwana asimi masolo ya taba na kati ya Liège angrada belami c'est ça omoni donc ekotumama nango malembe ekopanzana pete ekozala nango bien ekozala nango très bien donc tozo chango moto ka mukie ti ekobela nango na moto nango ka mukie ya papa angrada donc bambote ne wango na Liège muta simbi masola taba na Liège wana bambote belé El Chanto na kati ya France pe bambote belé ndeko no madova yeyo. Donc 2 heures na biso presque ekoki donc pondu na biso ebeli donc il faut que tika pondu pende toki pende pesa ngo temps 2 heures du temps et totalisé donc siko ça va mungwa nyonso makamyo so sangani vraiment tozo kitsa pondu na biso siko. Baki pondu na biso za yango boko tezana ngolomo seka donc tozo landela ngolomo seka pe soki ekoti ko tangu nango ekoti po ebela tokotalisa biso donc à suivre. Baki toyoko tala suite ya ngolo na biso ngolo moseka na biso moni ndenge tobandaki tocheye na moto moni ke azikite donc beli mai kauki kitoko donc mbisi bakisa motema moni ba espace yango ezomona sec penza mai nyonso ezate donc goût vraiment ko elengi na misu kaka elengi na kotala elengi na monoko donc rien à dire na papa Aimé Kunga le grand producteur ah yango yoti olobaki nini madova ngolo moseka na yo akobima na moto papa Aimé Kunga ta ekoki akolongola ngolo na biso yango yo Aimé Kunga Switzerland donc producteur a monene kuna na Suisse donc yango nazobimisa yango donc bino mo bozomona donc ezokangama nango te rien donc à l'aise soki ezali kobota mai bokomona bamai ebandi kotrace awa lokolo ebeli nango kitoko musuni ekauki normal. Votre attention s'il vous plaît, votre attention, je crois bien, to komisiko proche poto banda, cérémonie na biso toyaki na journal lelo. Donc toyeko célébrer comme na des événements. Premier événement ezali tozana anniversaire ya maman Mado Lukanu. Donc nous avons accéléré 1+ ya vinae na année oyo tozali. Deuxième événement ezali pour la inauguration to émission oyo ya banda déjà ko sala ma cuisine presque parfaite. Ezali que mission moko to linga to pesa ngo un coup de pouce. Et on a aussi besoin de la présence ya mayo awa aye pour nous soutenir même Madova na émission oya ma cuisine presque parfaite. Mais pour commencer toko senga d'abord to benga moko maman Madova Lukanu à Kota comme ça toko yeba sikoyo le bien fondé ya événement na biso ya lelo. To sengi na mère Madova aya to hôtel ma pour la ko yamba ko acclamer
tokotelema tobetela ye maboko ya solo komba lobaka anniversaire Maman Mado, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, oh Maman Mado. Akoseli ba petit, de kasuminia, akoseli ba petit, de kasuminia. ya kotelema poto banda na prière pour balobi esika nyonso bokosangana soki bokotombola kombo na Yesu ye akozala wana yango tokosala une petite prière mpona kotika sekonda lelo na maboko na Nzambe tobondeli na kombo na Yesu. Papa, nous te sommes reconnaissants pour ce moment. Tu recommandes journal lelo na maboko na yo. Topesio merci ndenge obakisi une année de plus na vie ya maman na biso Mado Lukanu. Tika nyonso eleka malamu. Ya pe kotonga ya moko na moko. Tokesala materon bonze na yo na kombo na biso na maboko. Solo, c'est une journée esengo. Oyo Nzambe alingaki abakisela sur un plus une année de plus. Si vous avez un message pour oyo na ba invité ou ba yo tala lelo ba yo assister à la. Merci parole du cordon Blaise. Les raisons ça merci mingi parce que mingi na minute au bazate. Kasa bolingo Nzambe abatelinga naza bonne santé abakiselinga une année de plus. Donc naza na mingi akoloba te nazo kisona merci na benvité nyonso oyo ba yeko répondre l'invitation nanga. En tout cas merci mingi na benvité nyonso. Donc nazo kisona merci mingi pe na Nzambe pe na cordon na biso numéro 1 Dadi Jano Kachala doit remercier Belé pe bambote ne Belé na mo bisika bazali na bana bambote ebele ebele. Voilà. Vraiment naza le babi ya obate to bandika ka cérémonie na Nzambe to kosukisa pe na Nzambe. Voilà. Que la fête commence. Beti maboko. ONG SAID pour sauver les enfants en difficulté. ONG SAID. ONG SAID pona ko sauver bano yo bazana banomalie physique, mentale, psychique et intellectuelle. Kozongisa espoir na bano yo bazana ba problème. Y'a comportement, communication, trouble, y'a langage, difficulté, apprentissage, surdité, et trouble à parole. Merci SAID. Momo yeye avenir mokeza na bana. Souci na biso koluka une haute estime de soi. Niveau intellectuel élevé, plus grand degré à autonomie. Réussite na niveau scolaire, intégration à société, y'a ba enfant en difficulté. Incapacité donc Nzambe tozwi ONG ya malunga bazana souci ya bana avenir ya lobi ONG c'est pour sauver les enfants en difficulté. Vraiment c'est très bien, idée vraiment, Isaki Toko, on a certaines idées en gros vraiment, ça bien, Maman Mado, l'initiative a beau vraiment, Isaki Toko, artiste Baka et Belé, à chaque fois on a bandi, Bamsouté Baroya, et ça va vraiment plaisir, vraiment bonne idée, ma casque à Papa Jano Kachala, nous les allons toujours quoi. Merci beaucoup vraiment, dans mon vraiment qui Toko, Toko t'as fait la surprise, anniversaire de Maman Mado, il y a un autre bino, Toko Tika Boité, tout les longs, tout les, tout les là.
kitoko neti na film mais vraiment félicitations joyeux anniversaire à ton maman Mado Mado quoi. En fait tous en matanga tout autre macha comme artiste comédien nous sommes de caractère le grand baobab vraiment toujours sous matanga papa c'est toujours ma passe macha beaucoup to kundaki même pas après Sophie Kadiomba Daï vraiment condoléances d'abord à la famille Rabaka de Mobimba moi tout le bas sous ça destin à surtout vraiment ça m'a fait savoir c'était ma case il y a bande de union nous sommes ensemble tous un programme c'est pas ça les programmes vraiment tout ça là toi assister bien à le soca de moi hello moi faut pas me poser des questions je ne réponds pas à maman moi je ne réponds pas au tout le monde à mon anniversaire c'est tout merci beaucoup d'accord merci ah bonsoir bonsoir bon je suis vraiment heureux parmi mes participants ou soit parmi mes invités. Donc ça c'est bon, nous allons ensemble. Donc nous avons Yamayo, mon dernier Tituka, mon chef Tukelo Moto, Billy et Nadine de maman, Nadine Aigle Noire. Donc 5 minutes c'est nous allons inviter. Parce qu'il y a anniversaire, il y a maman Madova. Donc l'animalité qui est dans le salon, il faut travailler. Oui, on a invité, c'est vraiment plaisir. Nous avons ravi, donc le truc de plaisir, on a invité l'anniversaire, on a pas aller là. Et il y a un plaisir, on a pour passer une journée, on a tu viens dans mon awa, et tu es bélier, donc voilà, c'était une bonne chose, vraiment une bonne chose. Toujours dans ça la passe dans mon thème, vous avez une maman chabo koundé dans mon thème, madame au grand baoba, à autre coup fa papa gadio. Donc, et bien dans la morgue, beaucoup de monsieur se compte sur morgue. Bon kounda besoin sur matanga. Donc ma makasi ya uzanga artiste baoba, ba icône ya mboka. Donc nazo zanga lo parce que et comme le rôle à Lissano, Lipate. Dans le donc nous avons à diriger son délégation mondiale. N'engagez à ça la salon volonté autrement le bésatir. L'impression d'abord il y a joie parce que Kobakisa une année le colo ya année nayo, ce n'est pas donné à tout le monde. D'abord, maman Mado, elle doit remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, à remercier parce que Belé Babota Manaye Mokolo Moko, jour Moko. Heure moko et belé bazate donc yenza babakisi une année de plus donc elle doit remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que a PCF faveur et au monde elle sur le lot toza le 40e le 22 juillet 2021 donc impression dans les joie et c'est parce que tout coûte sur la bande comme tout le monde en a kala tout dans la matanga maman chef on est sur matanga papa Kadi ouais. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reçoit. Donc, Azumoli Mouya, Moto Yakelaki. Donc, tout ça est le rôle batté. Tokuni maman, tout ça est la passe non ya maman parce que maman fait le mission brusquement. Et puis, le président Papa Kadi ne peut pas couvrir brusquement. On ne s'attendait pas de ça. On a après tout ça musalame nous avons soucié pour mettre sur la porte na biso donc nous sommes tous merci parce que tous on a choisi yene mtao pesa netinga na telembo tuke le moto na telembo et nzambe on va pesa souffle de vie donc on a choisi ce qui lobi azupe ngazunga kaka donc nous sommes biso ba communauté de biso nzambe kaka merci c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup maman. Na ndimo invité biso awa. Joyeux anniversaire encore, de plus encore, ça m'a battu là yo, à protéger yo, à bon na makela, nous sommes beaux maintenant, on va couper, nous sommes basés mais yo ça m'a battu lio.
ouverture lelo nzamba pambolo so encore abakisa mayele belé l'intelligence makamo belé bakisa encore 2021 au tout 2020 ils ont moi minene makasi la kuna au lisusu matafa 5 ou façon il y a marche que les qui n'ont ça va quand même des makamukara oh boy mais les qui n'ont na kimia na pepele nyon surtout il y a pas que de motos et la kaka ba kozi baluba ceux qui balubi wana nde makambo les qui n'ont kimia ouais pas c'est ça vraiment tout peut ba comédien boy ya vraiment passe tout le monde doutanete monsieur écoute appelle pe yangai ai mtoto mutu mutu boy za vraiment passe vraiment peut ba comédien nene ba nene ba gomba oba ba to sala ba kombo to mona total ba ba télévision to ba mais ba okende ka boy mais c'est pas bien ya na passe vraiment tout même et même na ko bangisa quoi mais nzambe kande yebi nzela tout le monde nzambe yebi nzela mutu nyon surtout to yaki na mokili ba paya nous en peka ba paya bonsoir. Bon, en tout cas, on a vraiment un jour makasi parce que soirée l'équipe bien, comme ça, une année de plus na yo, ils ont vraiment, il y a l'eau à péter, sur une ambassade grâce, une année et baki ça m'a donc, na année c'est un makasi, au moins maman a fait m'a donné un baki, une année na mbula na ye. Donc, il a vraiment passé. Les a vraiment passé parce que tout ça dans ma tanga il y a maman Chako Tokundiye pas même une semaine donc avant même Tokundaye toujours qui déjà nouvelle il y a pas de soka de donc et tout ça c'est vraiment bien été et ça vraiment bien été côté là-bas comédien toujours koufa du jour au lendemain et ça vraiment mettez ça vraiment passé. Chaîne YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle, chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi. Barbie, ah, on les place ma cambouizali.